Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua, Osalisa ba Congolais. Maître Maloua Bibi Totomeli Bongonia Jeunesse ya malile ya ba Congolais Kasuma Kapona Kate Nene Sebo Bibato Zalitsi Manayo Fondation Maloua Espoir na Congolais Maître Maloua Président fondateur de la Fondation Maloua, tous pour le Congo, Mwana Mboka, Azwili Kamisia Malamu, kosalisa ekosunga bana Congo, moninga malamu ayebana kana tangwa basi. Fondation Maloua kosunga bana Congo. Maître Maloua azalika bonzemba pesi na RDC azosala misala ezomonana tosangisa maboko fondation ekende liboso. Les leaders incontournables de Luisa, Maître Cléophas Maloua Dini. Mkubwa wa Mugini, baba mwenye anajua kabula, tena anajua kuikala na batu. Beto sadisa ndi betu kwela ni maboko, beto zituso kinto jina beto. Ambassadeur de la paix du Kasaï central. Wakulishe kukwalisamba Maitu mutwa yipanda Ona soma luwa chusumu cha kwendele kwe Maluwa kaimwima na wambulishe ba toka ni bafika Wambulishe ba kwela ni babanji Wambulishe ba ni bashia ni bakamba Wakulize kama ye Wanu wakula fasi mwani mwamana ni mwani Maluwa wa mamu katuye Matuka wingile kwetu Makutu bene motu batu wajisanga Dima na kuchiko kumamile jikune Wajuwe akabe ya bantuma Pense ngaji kutenda mwambetu Kona soma nuwa mwena meje Uluma wampolonga wakulisa kamai Wakutuke mushina mumukwa bisamba Mwena chanja chanji baka cheye Chikwazi mukumbe kachiku chapanga ngole Juka banshi mulumaji kanda Ulonga tulasi mufundi anikani Maluwa wakatuma tunga bwendeni Uluba kweli mayumi bakwela nshimwe Chiwampa chinye kulumanya mbe Mwana wakulisa ngita bakwe Ujimulada nura bakwela Juka banshi mulumaji kanda Tatwe ila mwai Maluwa teleje umayai Chilokwe ila mwai Chiwampa chenye mulumanyama Tatwe ila mwai Zambia kulame mulumanyama Akwelele biji muningondo tatu Tanda kukumitu kuningondo Kanya kamu sebele Kakaleja banene mwakulu atabina Wakulise ila mwai Mwana wa mwanda mwangalangi tabakwe Maluwe ila mwai Mwana wa
Bangandu teleje mumayai Manguluize ila mwangu Malu mweze manene mujitunga Wibaka tulasa kumwanda bena jani Opitele minene tamwa banze Na shuguluiza tamwa banze Malu mwibaka tulasa bena jani Umujuma imba kwijile tatwe Kananga malandi kwa walukweba Mwana jitu bakwijile tatwe Chikoba chama sama kwa walukweba Raitu mutwa ipanda Fonda soma luwaji sumu cha wendele wen Agama kwetu bene moto batu badisanga Bima na kuchengu kwa wile jitule Amuwa yo Mayabi loko Elu nyinu lezi chilobo chakwe Anduwa omwande mwangala ni ngandwe Tantanye yo Ulezi watu lezi mufunjalika Tantanye yo Wana waguliza kamai Tantanye yo besoin na biso vraiment ezali tozanga ba botine pona kokota na kati ya caniveau pona kokire bien et tozanga lisusu ba pau ba pioche ba brouette ba gants ba biloko na cachine et ko permettre biso être de travailler tous en difficulté et puis en plus tozanga mobuto gizi pona ememaka ba salité oyo ekene kotika yango na place oyo tozo rassembler yango po mutuka emema yango ekene kobaka na place oyo esengeli mais tozanga pe mutuka ya munene oyo ko permettre que te être tozo kire boy salité ezalaka lisusu na balabala te nyonso eza na place oyo ko kende kobwakama puis toza force programme oyo ezali ASBL to sokola mboka engenga mais visite ya DG koya kotala biso eza aprometaka biso ki akoya kotala biso mais komona ebo eza vraiment esengo mingi toyebi ke te à travers ye akomema message et pas ba imboka et pas ba konzi o bazali ko na biso po ba meka ko aider biso mingi na makambu oyo ezangi biso to ba matériel oyo tokelelaka. Force du progrès viva. Force du progrès viva. Force du progrès viva. Félicitations na président Eleva. Sango na bino etambolaki mingi na ndenge ya mabe. Batambwisaki sango na bino na ndenge ya mabe mingi makasi. Ekomaki ti na mato ya tata makonzi. Oh, force du progrès ba voyou. Force du progrès ba melidiamba. Force du progrès ba botola kabatu biloko. Force du progrès ba beta kabatu. Nalobaki nangai nandeko mboma tomekaki komeka ko défendre bino et pas tata mokonzi ke oyo bazolo bela bana wana eza yango oyo baza te mais image oyo bamemaki ezalaki oyo tozomona sikoyo te. Nalobaki na président Eleva na ba état major na biso misusu pomoni ndenge tozotambola. Il fallait tout mona to kita to se rassurer est-ce que oyo baza koloba na bana oyo baleki ya mukwantombolo est-ce que za ya solo na comprendre que eza na badongolo misu bato oyo il faut tozana na bango lisu likolo ya lisu oyo il faut totala malamu plan na bango eza nini oyo baza kuluka bakabola baleki na yaya na bango. Lelo mukwantombolo aza mukwantombolo 73% eza binonde. Oui. Binonde mutubosala kike 73% ezala. Bino kaka nde mutubosala kake signature obo yebi na poto. Elongwa. Ezala kaka bino. Ça veut dire que force du progrès
bozali parmi ba architecte ya pouvoir oyo. Merci papa. Jamais mutu akoki kokanisi la force du progrès eloko mususu te. Namoni nga moko personnellement. J'ai vu oyo eza musala ya OVD, eza musala ya office de route, eza musala ya Kini Bopeto. Force du progrès bafingaka, bamiibi, babetaka batu, babotolaka, basalaka. Mais je viens de voir le contraire, preuve à l'appui. Message est très clair. Ndenge bozo salaboye balobaka, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Biso force du progrès ndenge bozawa binonde image ya mukwa ntombolo. Soki bino bosali mabe masumu nyonso yokoya epa ya mukwa ntombolo. Biso nde ifo tolakisa exemple. Biso nde ifo tolakisa alignement. Soki biso totamboli gauche droite nyonso ekokoya epa ya mukwa ntombolo. Biso nde force du progrès pouvoir oyo boza bino moko ba architecte na yango. Toza na devoir na obligation besoin kutuba senga yote ba rappeler yote. Toza na devoir na obligation ya ko protéger na ko défendre mukwa ntombolo jusqu'à notre dernière énergie. O eza pouvoir il y a eu des pèses. Ata lelo tozo yoka o union sacrée wana batralala. Toboite ha? Toboite. Élection ezala kiawa. Nani atambola Chikongo mu na campagne? Mukwa ntombolo te. Amati na ba hélicoptère mususu eza na ba kiti lokola baba na ba 207. Azui ba risque nyonso. Bino mutu botambusa kiye. Bino mutu bakompanya kiye. Bino mutu bosala kike mukwa ntombolo lelo azala mukwa ntombolo. Oui. To protéger pe to conserver pouvoir oyo jusqu'à ce que Yesu akozonga. Pouvoir basakanaka na yango te. Oyo boza kosala. Oyo boza kosala. O bozo sala. Bozo prouver réellement que boza bakolo pouvoir. Pouvoir ba conservaka yango. Pouvoir soki bosu bozu yango. Basakanaka nango te. Soki kweyo na kiti o perdre libela. Bondimi que son pouvoir auto perdre yango mais to récupérer yango facilement. Plus de 30 ans. Toluka eloko oyo. Lelo to anango na maboko. Est-ce qu'il faut ba benga biso ba foyou? Est-ce qu'il faut ba finga biso ba melijamba? Est-ce qu'il faut biso oyo mutata mokonzi ye moko mutu ezo sala ye pasi akipe makambo est akipe makambo katanga akipe makambo loalab akipe lisusu ba force du progrès ke bangwana bakomi kobeta batu o ba force du progrès bakuluna bakonzi nyonso o baza kolanda biso. Félicitations na secrétaire général Kabuya tobetele maboko nanu. Félicitations na CG Kabuya pour l'encadrement na ye. Mais approuver que c'est un manager. Approuver que c'est un stratège. Couper sa mou quand tombe le deuxième mandat, c'est facile, hein? Oui. Il est à féliciter et à encourager. Tobetele maboko le sous. Toko s'arranger. Félicitations encore les sous Nande qu'on a biso Bumba. Ticket gagnant na biso ya Ovili à Kinshasa. Gouverneur Nabiso, message, image azomona yango déjà. Vrai Kini Bopeto yango oyo.
camarades, pouvoir Azanango, force du progrès Mutuamemi et Wana. Nous allons l'accompagner. Pour ceux qui bomba à Kwei, Eza Soni à CG Kabuya, Eza Soni à Mukwantombolo. Est-ce qu'il faudra Toyo Kasoni na ville à Kinshasa? Boye bibi no moko master na biso ya zalaki na boye kotaka kombo na ye boye bi situation ni nyatiki biso. Boye bi situation ni nyatiki biso. Akutaki bisi ya bato zalaki kotambola alongoli na ba jante na ba rétroviseur bus etika likolo ya mabanga. C'est-à-dire que Bumba aza na vrai boulot. Mais boulot wana po Bumba réussir yango. Et ça force du progrès. Force du force du progrès, il faut cette fois-ci to prouver le contraire. Il y a oyo nyonso bazalaki kokanisela biso. O baboto la kabanda kwa batu. O baboto la kamito kwa batu. Eza wapi nda kwa batu baboto laki. Muto ka baboto laki eza wapi. Soki muto a luka problème na force du progrès il faut totala ye malamu. Azo luka nini. Po osimbi force du progrès, osimbi mukwa ntombolo. Osimbi force du progrès, osimbi mukwa ntombolo. Première ceinture ya sécurité à mukwa ntombolo. Baza banani. Force du progrès. Première ceinture ya sécurité na ye. Logo na biso na force du progrès za la kanini. Liso. Et du Congo. Liso likolo ya liso. Il faut tout prouver cette fois-ci le contraire. Il faut tout faire sentir ce que Mukwan Tombolo andima ayebake azav na ba vrai petit naye. Pour le reste, ayebi na premier mandat bo tenir rigueur te. Azalaki a mbrouillé bomona ki yango binomoko. Azalaki na bitumba ebele. Imaginez façon to bandaka premier mandat. Merci na niveau ye kosila. Soki azalaki mwana mukishite alingaki kosisa mandat wana te. Bien parlé professeur. Soki azalaki mwana mukishite soki azalaki mwana Etienne Tshisekedi wa Mulumba te alingaki kosisa mandat ote. Merci professeur. Mais makila wana ya Sphinx et Simba ye mandat ici là qui bien te. A récupérer mandat mususu te. Alors mandat oyo a récupérer sikoyo nde occasion sikoyo il faut tola kisa sikoyo bokasi na ye. Tola kisa sikoyo devant la face du monde que pouvoir oyo tozui na maboko il faut to prouver tout le contraire ya bazalaki kokanisa contre force du progrès. Il faut tout là qui ça devant la face du monde que bana Félix Tshisekedi bazana kacha musala. Po batu baloba mingi. Na prometaka que je vais descendre moi-même na kozwa bilembo ba image to memela ye. CG Kabuya atelema ndeko na biso Victor Mpoya OVD ala muka. Gouverneur Nabiso Bumba à la Mukazo Mona. Le reste, Tokotala Naba état-major Nabiso, na président Eleva, Naba Ninga Naye. Bolakisi déjà avant goût. Tokotala, qu'est-ce que nous allons faire? Heureusement que le gouvernement est bandit nano T. Cette fois-ci, force du progrès, il faut se retrouver dans l'institution Nyonso. Force du progrès, cette fois-ci, il faut se retrouver dans l'institution Nyonso. Et ça la police, comme Bolinga ba Motorola, Bobenga Kava, wagon, Bolinga Motorola, Bokende Kusima Motorola.
ezala na ANR, ezala na DGM, ezala na service national, ezala na entreprise publique nyonso eza wa force du progrès, il faut cette fois-ci à se retrouver. Cette fois-ci tokozala na bango lisu likolo ya lisu. Mutu nyonso oyo Félix Antoine Tshisekedi wa apesi signature. Il faut tozala lisu likolo na lisu. Nini azosala na signature ya mukwa Ntombolo. Mutu nyonso oyo mukwa Ntombolo apesi signature cette fois-ci. Lisu likolo ya lisu. Il faudra toyeba aza kosala nini na signature ya tata mokonzi. Baya kakate kaka bayaki na ba gilet, bayaki na ba chemise, ba komi kolata ka ba costume, ba bosani base. Ba bosani keso ko ba komi kobenga ma ba excellence, ba député, ba PDG, ba ministre, ba sénateur. Sur ces wapi, force sur ces base. Et après balingi bakabola base na mukwa Ntombolo. Félicitations Tomoni Oyo Bozako Sala. Merci papa. Tozako transmettre na image à l'appui na message. Merci papa. Message président Eleva Alobi et Yokani. Message Baleki Balobi et Yokani. Bao bazale suna ya koloba bakoloba. To lobela gouverneur na biso, to rappeler ye. To lobela mama na biso, tuluka mama wana eza tata na biso mutu atie ye. Ndenga za wana za image ya tata mokonzi. Et il faut to sungaye, to encadrer ye malamu, puisque soki mama tuluka koi ou a échoué eza image ya tata mokonzi pe e koi. Et l'autre wana toko sepela nango te pe toko linga yango te. Cette fois-ci il faut to sauver, to protéger image ya mukwa Ntombolo. Fatibe. Force du progrès viva. Force du progrès viva. Force du progrès viva. État de droit, pépé d'abord, déboulement, Fatibeton, Siona, Bigi Rouge, Binéaken, Tchakouli Bébé, Agui, Koumou, Olobi Angobe. Président Eleva Kadiata, site maire Kingabwa, viva! Viva! Asbel Tosokola Mboka Engenga, viva! Viva! Président Maloua, viva! Viva! Initiateur, Yachart, Fondation Maloua et ONG Anga, viva! Viva! Gouverneur Nabiso Daniel Bumba, viva! Viva! Mindia Kolobate. Tolobina, papa gouverneur. Soko Zalina, misu ya komona, mona. Soko Zalina mato ya koyoka, yoka. Tata Nabiso Félix, mokonzi mboka, alingi koyoka na litoi na yete makambo kuluna. Alingi pe koyoka te makambo insalubrité. Alors, oyo Asbel Sokola Mboka Yengenga zoko sala, c'est vraiment une fierté pour na mokonzi mboka, pour na gouverneur. Alors, vraiment en tout cas, to sepeli makasi. Papa Nabiso Maloua Azola Late Aza toujours na souci pour accompagner Bino ba force du progrès. Alors, boye que descente Nabiso Awa et beaucoup la soulager, ok? Beaucoup la très soulager, c'est-à-dire barre tomber et kozala. Alors, président Nabino Oyazali a site maire Eleva Kabongo basenga ki partenariat na la police ya Kinshasa
pour accompagner police. Alors, Bobo Sanate que souci à mokonzi mboka alinko yoka kuluna te. Alors, na collaboration wana oyo ba président nyonso il y a ba site maire, ba état-major phare, ba senga kina la police. Vraiment police déjà a travaillé na bino. Alors, tozo senga na bino boye bandeni ko accompagner police. Pour la police, bino bozali comme citoyen nyonso. Alors, travail pour ça na police ezali ya ko dénoncer et si kanyon so kulu na zali. Boyete police atindi bino te bokanga kuluna. Batindi bino te bo se faire justice. Ça va? Ba lobby na bino ko dénoncer kuluna. Parce que biso nyonso en tant que parent, toyebi bana na biso nyonso basala kamabe. Tozana besoin batika kuluna. Tolingi Kinshasa ezala vraiment zéro kuluna. Oya lingi kotika kuluna te 4e vague. Ils ont zélaye pour akelo sala bilanga. Toyokani tozo insister ba force du progrès état-major phare Kingabwa bo veiller na makambo etali kuluna. FIFA! Force Ipoka FIFA! Force Ipoka FIFA! Tozo pesa maboko lisusu na gouverneur de la ville oya akosunga biso pour la jeunesse na biso ezokende na mbilinga yango tozo senga la gouverneur de la ville a soutenir vision toza nango yango pe totiki te fondation Malua ndenge aye awa toyebi komiti na monoko ya papa ekomi na monoko ya papa te ekomi na monoko ya papa te obeta muko atombolo maboko makasi yango na sepeli ndenge komi na maboko ya tata mokonza mboka Kabuya na oyo asali apesi biso majorité aligné mokonza mboka deuxième mandat yango na tondi botondi mingi et pas naé. Merci président Malua, merci beaucoup. Ali Agondolo Ali idée de gens n'ont pas posé les vagabonds kadiata. Si tu mets état-major Kingabwa, tous allés et belé, baninga na bicho, baiki na bicho. Tu es dans la bella président Mousselo, tu es le loco oyo. Idée était pour la bicho moroté, il a pour la dipogénion sur la ville de Sacha. Tous sont en Konamboka. Gouverneur, oya bicho, tu es senga, outillage, bamituka, bamoto, boyete, tu es la boye. Après 3 jours, nous les bêtis, tous ces lots remontés. Bossou, ma biche, bossou, projet leva, Sokola Mrengenga, Moment Wangoyo. Daniel Bumba, toi la Simanayo, Yaya, Tobiro Simba, Pede Simbi. Idée na biso eza musala oyo tokosenga na Daniel Bumba. Biso musala oyo tosala yango mbalombala. Lokwa président na biso elevaka bon kadiata
asaloba na biso boye musala oyo sokola kini engenga musala oyo tobanda yango bandakala makoki tozozanga tozana bayike so tali batelemi belé matériel ya osalela biloko oyo eza muke poise eleva na makoki na ye abimisaki mbongo oyo aye ya pochi na ye asalaka te mais na makoki na ye yango asomba matériel oyo eza epesi bayike mais tozosenga na bakonzi ya mboka babakisela biso matériel babuti ya kosala esika oyo tosalaka musala oyo chaque jour mbalombala ndenge tosali boye tozosenga na bakonzi ya mboka bapesa biso baoutillage ya kolongola biloko oyo ndenge tosali boye balongoli ndenge tosali tolongola biso toza tukini awa lelo toyena mombele lo samedi wana tokoka présent kobongisa jour place tout ozala maloba na ngana senga na Daniel Bumba mokonzi ya biso ya ville ya Kisasa tozobongisela yo kinengenga sokola kini pesa biso makambo ya yango papa toza sima na yo biso na premier ministre mama ya bana kotika président elevate kabongoka diata on ko remercier jeunesse ya Kingabwa nde ba ina kata quartier na biso mombele ba yo sala so salongo baza bana mombele te mais balongwe Kingabwa c'est qu'il faut féliciter jeunesse wana ya kopesa président na bango eleva kabongoka diata merci vraiment l'initiative oyo ya makambo ya boye eloko de pesa pasi eza nini tangu bato osala eloko moko na propre volonté na bango carrément soutien il faut ezalaka mingi na gouvernement na l'état soki l'état le pesi bango ba outillage ba osala musala plus que o ba osala lelo oyo mais soki baza na outillage te toujours ne pesa pasi po to meki pe olandela bango adeke biso bana mabele to meki po tuna bango te bango ba bi wite ba futa makate ba saka musala ofele mais et pesa moi pasi l'état fa tchabon quand même moi maboko et le dossier que on a gouverné on a tchabon moi beaucoup moi financement moi outillage et ça là moi bien et on a l'autre aussi à l'état penda gouverneur de la vie tika bango te ba initiative vendé yango tozali to sokola mboka engenga association sans but lucratif oyo ezali pona ko assainir ville ya Kisasa en particulier pe République démocratique du Congo en général tozo ko sala salongo oyo pona ko sala te bakinoise na bakinois baeba na kokoya na bokonote biso banso toyebi te ba imondis oyo ezali facteur favorisant ya ba maladie ebele oyo ezali ko bebisa santé bokolongono banzoto ya bakinoise na bakinois na likanisi wana biso to sokola mboka to kotaki sur terrain d'abord to salaka déjà bandakala to salaka bénévolement to salaka pour na soutenir chef de l'État son excellence monsieur le président de la République chef Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans secteur ya environnement conservation de la nature et développement durable kasi lelo penza mingi ezali pour na ko mettre en œuvre axe prioritaire numéro 5, il y a excellence, monsieur le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Luba Kinampe adjoint nae Edi Iyeli Molangi. Axe prioritaire wana ezali ko débarrasser ba kinois na ba ordure ko longola bango ndinga ya bosoto nyonso pote ba kinois baeba ko zala bokolongono banzoto na bango ezala malamu. Impact nango déjà la sibinomo bomona amélioration ya cadre de vie ya ba kinois en général mais en particulier pour les tozali na mombele bana mombele ba kozala exempt na ba maladie kasi tozali pe na problème mo ezali po na ramassage tozali na ba transporter po na kolongola ba bosoto oyo ba misusu ba sepeli ba misusu bazali ko se lamenter ba o bazali ko se lamenter bazo se lamenter bo sali musala kasi botiki yango ka wana après ezongi lisusu na kati ya caniveau yango pe tozali ko assurer population avec Daniel Bumba Edi Iyeli Molangi makamu ekozala ndenge ezalaki te bino mo bomoni ba mopandisa ngonde batiki mombele solo mombele caniveau bouché mombele solo ba odeur moko nauséabonde o ezali ko favoriser te bana ya mombele bayeba na kokwea na maladie kasi tozali pe ko senga na ba personnalité nyonso ya bonne volonté oyo basunga chef de l'État à l'occurrence son excellence monsieur l'ambassadeur Cléopas Maloua ayeba ko assister biso na likambo etali matériel na pe transport pona koyeba kolongolaka babosoto oyo pe na koyeba kogetika yango esika oyo elongo bani donc na ba centre ya ba décharge donc ba continuons na pe jeunesse congolaise en général en particulier qui
chinoise bayeba na koya ba se joindre na to sokola mboka engenga ponte ensemble to ba ko moderniser ville na biso na nouvelle équipe urbaine oyo eko diriger ville à Kisasa excellence Daniel Bumba Lubaki na edi yeli molangi na mpe ba kondi banso ya ville ba za ndinga ya bango to ba na kotia bango maboko po bo soto na ville à Kisasa elongwa bino mo bomoni ville à Kisasa eza même ata na ben à ordure ménagère te ville à Kisasa ezali même ata na direction générale te oyo etali makambu ya assainissement pe salubrité ezali pe ba proposition moko ya ba proposition oyo to sokola mboka engenga ezali ko senga na actuel gouverneur na pe adjoint na yeba ko salela bana Kisasa direction générale oyo ekoyeba ko s'occuper na maetali insalubrité assainissement la gestion des déchets solides pe ko assurer suivi na yango même temps tozo sensibiliser pe ba mama to webisa bango te ko bwaka sachet na caniveau ezali ko boucher caniveau soki caniveau eza boucher mai ekoleka malamu te mai ekobima na nzela ezali pe moko ya facteur oyo ekopesa pe ba maladie eko créer pe ba makambo ebele donc ekosala te environnement na biso ezala sainte ezala insalubre na yango tozali pe kosenga na ba mama bayeba atako l'état atseli bango nanu ba poubelle te d'une part pe toyeba te ba poubelle publique ezali nanu te yango ne musala oto ezali kosenga na gouverneur na adjoint na yeba koyeba kosala mingi na ensemble na to sokola mboka engenga po biso toza déjà sur terrain to sokola mboka bango to ko aider bango to ko tia bango maboko po ville à Kisasa eza moderniser ba tia ba poubelle po ba mama wana pe bayeba ko bwa kaka ba salité esika oyo elongo bani kasi na moment oyo nde to sali boye ba mama boyeba na kozwa bosoto bozongisa yango na caniveau te boyeba kozongisa yango na caniveau te bakondi bamoni excellence monsieur l'ambassadeur nazongeli lisusu Cléophas Maloua akoki pe ko venir biso en aide na likambo etali transport dans un premier temps pour na kolongola néfis que même ata bosoto oyo ya oyo to sali ana mombele tobi banso teye azali wana pour na ko soutenir ba action salvatrice nyonso ya chef de l'état pour na likambo etali kolongola bosoto na sur excellence Cléophas akoboya te Est-ce qu'il y a Zangi qui est ministre de l'infrastructure vraiment? Est-ce qu'il a mérité vraiment? Fo bilembo béton ezo monana. Oh bilembo béton te. Bilembo béton ezo monana. Siko bato ango ya kotia na ba gouvernement il faut tout luka bango wapi. Mais mukwantombolo azana batu nyonso. Azana ba catégorie nyonso. Eza eloko basala ki wana eza ki costume taillé sur mesure ya mutu moko boye bibino moko. Costume taillé sur mesure. Siko cette fois-ci dans Mukwantombolo, nde toko taillé yango sur mesure maintenant il y a le peuple d'abord. Construction et armement. Toko taillé siko constitution wana cette fois-ci na taille il y a le peuple d'abord. Et vous allez sous na taille ya mutute. Tomoni merci na accueil na bino to continuer musala tozo solana président le reste tokotal. Maître Malou azali kabonza pesi na RDC azosala misala ezokolona tosangisa maboko fondation kengeli kosa. Le leader incontournable de Louisa, Maître Cléophas Maloua Kili. Mkubwa wa Mugini, baba mwenye anajua kabula, tena anajua kuikala na watu. Leto salisandi betu kwela ni maboko, beto zitu sotito jina beto. Ambassadeur de la paix du Kasaï central.